nenge likamwango papa Albert nenge alobeli yango sikoyo na 1999 avant papa akede ko inauguré ndako Nzambe Lubumbashi likambo ezalaki wana sikoyo likambo ya papa Simon Kimbangu nenge toyebeli yango ete ye azali universel na ntango wana leta atunaka azotuna bapapa esika nini mpenza tokoki kotia papa Simon Kimbangu na ntango wana na président Mobutu na 1991 héros national bi esika nini fo totia ye mais biso bakimbangi toyebi ete azali envoyé spécial sikoyo na 1999 wana bazo kotuna papa Mfuma Mbanza esika nini mpenza tokoki kotia papa Simon Kimbangu prophète héros national ou bien nani na 1999 wana avant papa akende Lubumbashi ko inauguré temple Lubumbashi bisonyo sobana tezalaka papa Mfuma Mbanza papa yalungana kyangana lobaki boyi tata donc tata soki akendaki ko kufela na Lubumbashi ezalaki na tina pe soki asalaki 30 ans na Lubumbashi ezalaki na tina wana nde ezalaki pwete alobieki tata donc tata yani lukongolo tata yani lukongolo donc tata ye azali arc-en-ciel toyebi arc-en-ciel ndenge nini asalaka likolo est-ce que arc-en-ciel asalaka ndambo na likolo ndenge tomonaka ndenge asalaka la fois passée papa donc makambo na bino ezakaka ya bino ndenge osalaki yango na le 3 octobre na Mbanza Ngongo papa Mfuma Mbanza alobelaki yango ndenge wana avant atinda yo na Lubumbashi awa na ndako awa alobelaka yango ndenge wana donc makambo nyonso wana eyeli ngai ntango papa Albert auti kotanga wa makambo oyo azwelaki kusoka azwelaki yango wapi yani ye alobi ete tata papa Simon Kimbangu soko akendaki na Lubumbashi akendaki kokufela kuna ntika yenda zinga ntika yenda zinga donc akendaki nde kolinga mokili nsi ya onsono wabumba yo donc ndengo lobi Lubumbashi donc bamindele savo bumba nsi donc alingaki nde mokili donc papa Mfuma Mbanza azoyebisa biso makambo yango awa na kati ndako awa na 1999 ayebaki na ye yango atindaki papa Simon Kimbangu ngani ete kende kuna yo okende kolinga soso pour la deuxième fois mokili na yo metango papa Mfuma Mbanza papa dalungana kyangani aza kotinda papa na Lubumbashi donc benda bika ezalaka na ndenge nini ke yete mtakoki okende likambwana na lobaka yango mais na suka papa lobi nini bino bolingi ete asala makambusi asala ba miracle bongo bokondima ye bongo bokoyeba ye bajeno ye donc lelo lokola papa Ntula asi alobi yango te ezali soirée ezali chance na biso eke mulai kasi ezali nde na profit na biso toko continuer prochainement pona lelo tosukisi bokomba tata mwana pe molemo santo amen. Merci Papa Benza na Papa Ntula biso nyonso tuti koleka awa
Dengue batata balakisa biso ete tosala makasi makambo ezali tondimi na biso kofingama kotiolama kamba ndenge na ndenge me biso fo totala kaka liboso oyo nzambe abongisili biso tozwa yango bongo yango tosengi volonté ezala mingi po tolanda makambo mosusu etikali toyokani oyo etikali kola mardi tokozwa eza nango ebele pamba te yo moto mwindo omiyeba soki ozali nani ka mosusu ezali te pamba te papa azalaki kolela mingi mpona biso bato mwindo tozoyeba likambo moko te me mabombami mazali kati na biso na bongo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mwana likambo kombo mpe kosaidela tokotonda yango na kombo ya tata mwana mpe molimo santo.